nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda magazine Océan du Congo Info na yango bandeko balandia magazine Océan du Congo Info na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino tokofungola basango ya mokolo malelo na mayematali négociation ya FARDC pe M23 na este na biso pe tokolobela mama Eve Bazayiba oyo penza aboyi na motema mobimba koloba négociation ya biso na ba Rwandais pe tokolobela mayematali en sécurité na République démocratique du Congo pe nyonso etikali tokolanda yango na bolai wa basa. Merci Nabino Bonso na lolenge vraiment bozali ko pesa biso miso pe matoi pe bolingo ya kolanda magazine Océan du Congo Info matondo lisusu pa Nabino lolenge kato tena ko yebisa Nabino ete toki mambango na mayematali négociation ya M23 pe FARDC na este ya mboka la biso wana na komelisa bino moi mai moke pamba te tolingi to tuna po ete bato bayike balobi ba surprendra ki RDC. Et le konini est collé à la République démocratique du Congo. Pamba te biso banso to yebi ete ba agresseur na biso ezali bongo ba M23 oyo mokambela bango ezali bongo Kagame kasi akamo ba nikolanga bozwa vidéo soki ko sepelisa bino ba congolais nzambe kaka onsi kabuya lompusa. Message il y a comme à la suprême les arrêts suprêmes dans 3 mais à l'émotion eza mission ya FARDC oyo constitution apesa mpona biso base ya kobongela ekolo ya kobatela mindelo na yango nyonso c'est-à-dire bafrontière na 3 province oyo ya biso ya kobatela bana mboka na biloko na bango ndenge tozokenda suka ya mbula bafete minene oyo mibale ezali fete ya bonane na fete ya Noël mokonzi ya mapinga ayebisaki biso ke alingi population na ye ezala bafete na quiétude na sécurité totale na tranquillité sans tracasserie et sans criminalité. Ba instruction oyo tozwaki ya échelon supérieur alerte bandaki le 10 décembre ekosuka le 10 janvier 2021 il faut tozala na mosala tokengela opération ya biomole na réunion tosalaki lobi nayokaki ke non tona babandi lisusu baacte de sabotage baacte ya criminalité ya kodestabiliser population. Les Anglais devoir la biso pour sécurité za la boka. Deuxième point, oyo mokonzi ya boka alobeli eza ya politisme ya arme. Tolobaka yango mikolo nyonso. Arme na biso FARDC ezalaka arme apolitique. Biso basoda tosalaka politike te. Tokotaka na makambo ya politike te. FARDC c'est une armée apolitique. Na video wana bino moko bolandi bomoni ete nani akoloba pe bomoni ba FARDC c'est que population congolaise ezali komi tuna est-ce que biso na ba M23 to komi lisanga po tozola tateni moko nini ezoleka yango bomoni mama Eve Bazayiba atomboli mongongo na epenza la koloba ete aboyi likambo oyo litali négociation ya ba Rwandais pe ba Congolais pe ba Congo mani nyonso balobi iyo pamba te tokufi bayike babomi biso alors tokoki kosuka na bango bongo te lolenge tata mokonzi mo ekolo alobaki ete vigilance ezali pe M23 esengeli ebima bongo na mabele ya bayi Congo mani nde ba Congolais nyonso bazali iyo koloba ete ba M23 bakite pe ba agresseur na biso balongwa yango tende tina oyo bato baye bayike ko s'enrôler na FARDC po balobi babunda etumba toleki na mayematali este na biso pona makambo oyo ya M23 kasi totele makambo mokela este na biso insécurité makasi mokolo malobi babomaki bongo bato na Ruchuru bato bakufaki mutango ya bato bayike na Ruchuru epesi pasi na population este bazali kosenga koloba ete bakinois bosondoli bango
c'est que bango de Congo Kinshasa ezali bongo Congo te wana ba beti mbela na bango na ba Kinois c'est que ba Kinois ko ba répondre ba de la retour alobi est de Congo kini ezalaka Congo te pour souffrance na bango ko toki manalo mbango lokola tosimbaki makamatali est tokei bongo penza na maimatali kaka politique ya République démocratique du Congo wana tokolobela bongo la moka dans l'ensemble mais kuna tomonaki mwana mboka Martin Fayulu Madidi na SCD na bazalaki lomingo loleki na église ya Saint-André tabu ya l'homme puissant azalaki wana ko tshela absolument. Mokolo ya dimanche 18 décembre 2022 mwana mboka Martin Fayulu Madidi bakiselaka ye Aigle oyo azali bongo président national ya parti politique SID boyebake mokolo ya dimanche oyo bakendaki bongo na losambo mpona kosambela mpona mboka po bitumba oyo ezali kobundama awa entre ba Rwandais pe ba République démocratique du Congo ezali kopesa pasi pe bawa yango tina losambo oyo mwana mboka lokola azalaka na motema ya peuple akendaki bongo na kosambela elongo na population nyonso mpona koluka elongi ya Nzambe po mboka na biso ekende liboso boka message na ye. En tout cas, bino moko boyoki po moni makambo esalami kotoyo epesi eloko félicitations na bakongomani po makambo boye ezalaka awa na République démocratique du Congo batika yo papa boyende ezalaka tolongwe bongo kaka na SID na lomingo la bango ya misa na banzola bolandero na makasi kasi lomingo yango kaka na ngonga zomi na misato bango wana basalaki bongo na Masina Shadrach Mabutinga azalaki wana nini molekaki jeunesse ya SID etelemaki pe pour la kobeta mbela. Population oyo bozali komona awa na Masina boye ezali parti politique ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi bakiselaka ye Aigle boye bake ezali bongo nde bosangani ya jeunesse esanganaki lelo mokolo ya dimanche 18 2022 awa na siège na bango ya Masina bino moko botala ndenge nini population bazalaki bongo massivement nyonso wana esalamaki epai ya mokambami yango ya jeunesse ya Tchangu Brunel Mabanza yende azalaki bongo en tête ya activité ya mokolo na lelo boye bake invité ya ndenge na ndenge bazalaki awa ndeti tomonaki bongo présence exécutif Justin oyo azali bongo ya kati ya Tchangu ayebaki bongo na ko se présenter kolakisa keno bazali motema moko na ba jeunesse nyonso ya Tchangu kasi bino moko po boyoka message oyo exécutif azangaki na maloba te mpona kopesa conseil epai ya bana Masina pe Tchangu mobimba bazala esukaki nango bongo te ayebaki bongo pe na kopesa bango moi babato ya commandation to ba brevet elakisake basali vraiment na motema ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi po mosala esalema na kimia moko na moko alekanaki mpona kozwa brevet na ye lokola coordinateur ya ba commune oyo basaleli ndeti ya commune ya Maluku Masina Njili Nsele balekaki wana mpona kozwa ba notification na bango po mosala esalema malamu pe na kimia kasi na suka na yango exécutif pe coordination bazangaki maloba te na miko ya Océan Tiko. Bato moni bino awa na activité ba jeune message ya nini? En fait présence la biso awa en secrétaire exécutif ya Tchad il a dit soutenir bana la biso la Ligue des jeunes activité au bazalaki la sensibilisation la mobilisation la jeunesse ya Tchad bona makambo ya environnement oyo ezali kobanda. Deuxièmement eyaki kotalisa bandeko na biso ya Tchad problème de la sécurité oyo ezali na ville province na biso ya Kinshasa et que la jeunesse toute la population chinoise en général et la jeunesse tchangoulaise bazala prudent bazala organisé mpona koveille oyo etali mboka na biso Congo ville na biso ya Kinshasa parce que le Congo c'est un patrimoine c'est un héritage plutôt commun donc okotika motu te akoka kosala nyambo na kati ya Congo et nous avons aussi rappelé à nos militants chandulés et que nous devons être la même morale na bandeko na biso bazali na Ituri na Bunagana
partout ailleurs. Et pour continuer, Pessi, Makassimia, Mapinga na biso ya Congo, epai bazali, babatela ekolo, babatela kita ekolo, pe babatela bana ya Congo. Voilà Tino. Merci beaucoup. Je crois que vous retenez les agas qui étaient en combat. On a eu des combats d'une manière désorganisée, mal organisée. Donc, tout a été en ordre de bataille. Parce que papa Mokonzi a fait ça dit go qui s'engage à l'Obaki. Il faut tout ça la partie de une machine de guerre. En 2023, pas eu pour rien. Donc, jeunesse est ça déjà en ordre de bataille. Le 24, Bengi, Lenge, papa, maman, va te bureau, il y a un enrôlement, va te s'enrôler massivement parce que cette fois-ci, nous allons sanctionner les élections sanctions. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations bino moko boyoki pe bomoni makambo esalami awa balobi bakolala te mosala déjà ebandi po kala mingi te 2023 po maponami esalema na kimia nyonso pe ezali mpona kosoutenir FARDC tozali elongo na bango biso tolobi océan du Congo ebale monene ezanga mbito nani akondima tozali kaka na ngambo ya lamuka kuna pe tomoni mfumu pa nouvel élan ya mwana mboka Adolphe Muzitu son excellence honoraire yepe azalaki bongo na vidéo conférence na population ya Nord Kivu eyebaki na kobenga ye penza pona di recommandation na ye oyo a proposé ki bongo na maimatali République démocratique du Congo yango population ya Nord Kivu balobaki akoma kuna kasi lokola tango penza ezalaki mabe akokai kokoma te nde bandeko bokomona mwa bilili mike oyo tozwaki yango na nzela ya conférence ya ye na bandeko ya Nord Kivu wana basololaki na nzela ya singa bazalaki bongo komisolola na maimatali di recommandation na ye pe likambo oyo abetaka mbela mikolo nyonso ya titrisation mpona kozwa bonsomi ya mabele pe basololaki lisusu makambo oyo etali bongo kokanga bafrontière na biso na Rwanda pe Uganda oyo bazali kotelema mpona koagresie biso namoni wana bokomona ete ezalaki mpe na nzela ya singa kasi bokomona koto etuluku ya bato koto mfumu pa batiele bamikro mpo bango bayoka malamu pamba te azalaki mpenza na mwa kokoma kuna te na mwa ntango bango babengaki yango elekelaki bongo na nzela ya singa na banzi Shadrack Bakudinga akoilustre babiloko wana bomona mpenza population ya Sud Kivu batelemaki wana mpona koyoka ye mpe kosolola na ye malamu kasi na mbala ya nsima fumu mpa akopesa biso mpe mwa ntango ya kotuna ye di recommandation na ye wana a exposé matière na ye na population congolaise pe a expliqué biso pourquoi azali kovumela na likambo etali titrisation alobi loi ya bakajika ya koloba ete le sol et sous-sol appartient au l'état ye alingi yango te alobi mabele esengeli ezongela na droit ya bachef coutumier pe bazwa titre ya mabele na bango wana nde okomona likambo tokokende nango malamu aepengaki lisusu na koloba ete bomoni lokola bato bazali na Rwanda bazali bongo bayike kasi bazali na mabele te yango omoni tozali kowela mabele kasi alobaki bango komona 500 personnes bazali kovanda kaka na mwa mètre carré ya moke donc bali penza l'espace te yango nomoni ke ye alelaki mingi na koloba ete esengeli mwana ye ekolo Kongo atelema mpona kobeta mpe population ya Kivu endimaki yango wana toleki na mayo etali lamuka dans l'ensemble eside azalaki bongo na makambo na ye pe nouvelle ela pe azalaki bongo na makambo na ye totombeli bango bobele misala malamu po ete République démocratique du Congo ezali posa ya misala toki mambango na maimatali enrôlement kaka na kuna na eside kabuya lompusa otela biso bilili nini ezali koleka
enrôlement et zoban na calamité. Le 20 enrôlement et bandi. Maman, bokende na enrôlement. Bokima yangote. Kene enrôlement pour pesa biso majorité na 2023. Nga nazali mutu ya Fayulu. Bobi yango? Nazali mutu ya Fayulu numéro 4. Bokende. Maman na ngai. Bokende enrôlement pour na 2023. Bopesa Fayulu majorité. Maman, totika sentiment. Maman, moka oyo ezokufa. Na miso na biso. Bogi nzela matadiki bana ne katani. Comment bakonzi ya moka boza na moka oyo? Nzela ya munene boye ekate na miso na munene. Nzala epai. Courant epai. Mai ezate. Bana batanga na mabele. Est-ce que vous avez vu? Maman, vous voyez qu'il y a un bon Sabino. Maman, pour oyeba que mboka eza robongo eza nini? Pour oyeba que batoazo kamabiso bakami bien. D'accord, c'est 5 choses. Est-ce que santé est bongi na Congo? Est-ce que l'éducation est bongi? Banzela ezali? Courant ezali? Mai ezali? Maman nanga sikoyo, les mêmes personnes en 2023. Maman, tout ça la kidibate, tout ça la politique et sentiment té. Tout ça la politique pour l'école té. École na biso comme on dit Congo. Ah, ils étaient que on a ça mungala, na muluba, na muswahili, na Congo. Non, biso de ce nani, la Congolais. Wana bomoni mona mboka adondo mbasi ye wana badai koloba ete na population basarole pambate le vente moye soki na bosanité ekozala bongo enrôlement. Donc bayi politique et banso ba kokutela kaka la makambo o etali enrôlement exécutif pe ya SID yepe atelemaki na kokende kaka la makambo etali enrôlement. Sikoyo to komituna tomela mamai awa nangaka moi kosala moi analyse momoke pe tozoni na kopesa bino pilili lolenge ezali koleka to simba nanu wana po ete toyela likambo etali enrôlement na sima ya enrôlement ekozala bongo maponami po ete bamisusu asimba sanrole kasi toali na pasi pamba te etumbeli na ngambo ya este na biso oyo nanu tozwi makasi ya kosilisa te na banzi tata mokonzi mwa ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akimaki mbangu l'États-Unis d'Amérique ezalaki likambo ya koluka lolenge nini komolongola angango na République démocratique kasi akamwa ya pasi pe mawa papa kei tomoni négociation brusque na sima mokongo na ye ya EAC ekotisi bongo ba M23 na ba FARDC bazali ko négocier sans président de la République nam tomona makama bongo te toye komona lisusu ke kuna Macron yena Kagame na esika oyo bayoka pasi ya République démocratique du Congo oyo ezozala agressé bango ba préféré encore une fois pour pousser embargo ya République démocratique du Congo que République démocratique du Congo ekoki bongo kosomba bibundelité po ebundisa bato bazali ko bundisa bango ba pousser yango ti le 1er juillet 2023 population congolaise total likambo oyo kaka boye tozokenda mapona. Est-ce que maponami eko kende penza la lolenge longo bani tango bandeko mususu bako kufa tango bandeko mususu bako sala biso mabe tango M23 ezali ko senga négociation violemment ezali ko tosate République démocratique du Congo pamba te nekolo ya bato bakota ka bongo te kasi na lisanga na bango basolani bango ba mi pesi mbako la article la bango balobi ete na boyokani na bango soki bato moko bali na pasi bazangi mabele moninga o azali na mabele akopesa bango mabele wana. Est-ce que République démocratique du Congo tondi maboyoka ni mabongo bakongomani maloba omboka bino toki mimbangu na sima ya mvula oyo bandeko la ngai na yebisi bino epesaki pasi pe mawa wana bolanda Moïse Ngombi na reportage wapi na Kisenso bisika oyo mwana mboka Nero Mbombo fumwa mbanga moyo aleka botela na sima ya mvula nini ezali kosala.
bamvula oyo enoki mikolo eleki toyebaki te tobenge yango anniversaire ya Noé to nini ebebisaki banzela awa na ville province ya Kinshasa mpe na bakomini ya Lolenge elongo bani ndeti boye magazine d'actualité Océan du Congo ekitaki bongo na komini ya Kiseso bino moko botela ndenge nini badega oyo mvula esalaki kotoyo epesi pasi pe mawa na population kasi bana Kiseso bazali kolela bakonzi ya mboka boleka nanu kotoyo mpona kobongosela bango soki botiki boye vraiment mengai bakozanga bandako boye mpona kutia bamoto moya koleka eza te, c'est-à-dire mabe ezali kotoyo. En tout cas bakonzi ya mboka botika boye te mpona makambo etali mamvula oyo bozelaka te kaka badega ekomaka après boya kosala eloko deja mikolo oyo mamvula ngo epemi toyebi te Noé alali to nini kasi boleka deja bobongosa mpo soki Noé atelemi lisusu awa aningisi mvula hey toleli bandako na biso etikala kaka basonge biso tolobi mpe boyoki wana tolongwe bongo na Kisenso na sima ya mbula na mboka ya Nerombungu toki mambango na mayematali onje po ete ba onje pe lisanga ya boyoka li baropi bazali kotelema pona koluka ka lolenge nini bakosunga mboka wana tomoni bongo onje maka oye kambami bongo na mona mboka Dieudonné Muyenga bango pe basangana ki na lisanga ba bango bolanda ndenge lekaki na reportage ya Shadrack Makotinga. Mouvement assassinisme congolaise Magna Mukuse oyo ekambamaka bongo epai les jeunes fondateurs moto oyo azali bongo litoi ya bana Kiseso to molobeli ya bana Kiseso Dieudonné Muyenga yende azali bongo fondateur ya ONG oyo boyebake mokona lelo 17 décembre 2022 bayebaki bongo na kosala mobange na congrès oyo esangisaka bongo ba mutualité awa ya ndenge na ndenge kaka ndenge bozali komona na bilili ezali kotémoigner bino boyebake na entraîne ye esalemaki bongo vraiment massivement epesaki bongo imparte pe idéologie bana Kiseso basepelaki ya komona présence na ye awa nyonso wana ebandaki bongo na prière et vertir ndenge kaka balobaka ke nzambe nde azali likolo na nyonso. En tout cas après le sambo ezalaki bongo nde vraiment na discours oyo kolakisa tina ya mosala ya congrès oyo basanganaki na mokolo na lelo boyebake na sima yango babengaki ba représentant ya ba mutualité ya ndenge na ndenge oyo ezalaki wana ndeti mutualité lumière mutualité bolingo pe ba mutualité lolenge ya eki pe ba mutualité ya ndenge na ndenge oyo ezalaki vraiment awa présentation wana esalamaki bongo pona kopesa bilan ya 2022 ndenge nini batambolaki pe ndenge nini 2023 bakotambola asina ba présentation na bango bande kwa mutualité ndenge na ndenge basengaki bongo epai ya fondateur ayeba nanu ya kokita kuna na commune ya Kinseso ya kotela bango ba forage po kuna pasi ya mai eza yango kuta koloba te toyebaka te soki aswana na DG bongo ya Régie des eaux eyebanaka te kasi ba oyo etikali misusu basengaki bongo insécurité batela bango bongo basusiati po epermettre bato oyo babimaka to bazongaka baretard bapolisi nde basungaka bango vraiment epesaki bongo kitoko kaka ndenge bozali komona boye. En tout cas ye moko pe le fondateur mwana Kiseso molobeli ya Kiseso azangaki na ye maloba te bongo communication na ye. Merci beaucoup. Je suis Monsieur Dieudonné Muyenga Mundeke, fondateur de la ONG dénommée MAC, Mouvement Ascensionniste Congolais. C'était à l'occasion de notre deuxième congrès annuel où la mutualité, l'association, l'équipe de football et Banzango, la évaluation et année, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Et bon, on peut aller banni de ça pour tout ça afin que année Zolanda, makambo kende bien. Il y a un moment organisé activité haute. Nini oyo l'association pour retenir l'activité lelo. L'association a biso bako retenir lelo, c'est que année tozo kota, tosi to salaki déjà, ba monaki auto salaki, année tozo kota to sala sous plus avec leur participation aussi. Il y a un faut pas retenir. Votre ami de la fête.
Le mot de la fin, c'est que tous les invités à participer, ça la adhésion à la ONG, tous on besoin de battre. Nous avons et ce qu'on a l'unité, il faut nous appeler, nous sommes jouer rôle nango. Nous avons besoin de battre. Et là, quand on tambola bien, et sa participation. Nous avons besoin de la population, baya, bako s'adhérer à la mutualité au bango bakolinga. Yango wana mot de la fin nangal, na remercier pe bao bazala qui wana présent parce que sans bango activité nge simbate, que Dieu le bénisse infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, tu as une invitation et que tu réponds à l'invitation. De constater que l'Union surtout président fondateur à l'Obaki à Gogisiang. Donc Naï Gota là pour Aïbzakingaï président, moi assis des Ali, moi bas des Ali, Yaka Omona. Effectivement je suis arrivé, j'ai vu. Il y a des problèmes partout na Mbokana Bisso, mais je pense que l'initiative Oyo est louable. Donc na niveau na Ngaïpe, na Nenge na Yoki, engagement on a joué pour Gogisango pour être population pour bénéficier de yango de Mikolo et Zakoya. En tout cas, c'est l'initiative. Hein? Donc, à Sangisi Batou pour être tout vendre Pambate, tout Tambola. Vous avez vu que le chômage est makasi, pauvreté, côté Namboka Nabiso, insécurité. Et d'ailleurs, on a eu un engagement lundi. On a eu un sala Mukanda pour solo laboyer. Quand monsieur a force de on a Mukanda dans le ministère intérieur. Pour qu'il y ait souci à na Kisenso. Na quartier Basengi wana, je crois qu'il faut impérativement souci à Kotawan. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà tolongole maimatali transport et to kota sikoyo na kati ya lisano ya ndembo lobby ezalaki opesi mbwa boyi kasi océan de la presse le sambolo ezalaki bongo France et pour la pambate Macron azali moko oyo apesaki misolo ko la 21 000 €. Pona ya ba million pona kopesa la Kagame asomba bibundeli po abundisa bakongomani liwo ya bakongomani ezali pela moto ya Macron kasi océan de la presse atombola ki nzambela bakongomani nyonso komona ete France ekolela Macron likambo ya Congo ali nzambe Congo azali nzambe pasi wana ekotela biloso ya koleka lolenge biloso linga liwo ya bakongomani toleki na maimatali ndembo tokoma na maimatali liwa pambate boyebi ete tokufeli bato babale ya kafukafu kabuya longo sa tshela biso video ya bana Congo central nini balobi pona makamatali verkise kia mwangana po ya umeli bongo na morgue pasi pe mawa kasi toloba kaka ndenge Félix Wazekwa auti kolobala biso ete likambo etali fer rouge soki ozali pressé esalaka pasi pambate sengeli bato nyonso batelema na ngonga iso fer rouge ekolongwa po epesa feu vert bato balikana kasi lite ya wana ya solo Wazekwa tondimi yango me epesi pasi pe mawa na komona mutu lokola verkis kia mangana na musala nyonso oyo asalaki aumeli kasi bobimisi ye mabe tondimi fer rouge me bobimisi ye mabe population yebite na sima ya kolela na sima ya koloba bobimisi ye pe mbala moke boke kotika ye na malita kasi toloba nini Wazekwa tondimeli yo kaka na malobolobi ya fer rouge lete ya malamu kasi ba musicien tobeleli bakambi ya culture art ministère monene ya balanga nzembo basokoda bamangomba ebele o artiste bokambaka bomilengele pambate mokolo mwali wala bino na sima mabe sala makambo te e bongo gouvernement congolaise bino pe banani basepelisaka bino n'est-ce pas balanga nzembo verkisa yemba abimisi bamise kasi boni makambo esalami Congo nyonso yo po pe eza l'occupation kasi biso tobeleli
na fidélité na bino, merci vraiment na bino banso la kolanda biso pe na bambela mole ko benga biso na bandi la question du jour ndeto tche point final na magazine Océan du Congo ya mokolo malelo soki bo sepela ki lolenge magazine lekaki lolenge ngai molobeli wa bino Océan de la presse congolaise oyo penza nazali liboso la bino bo pesa bongo merci l'équipe rédactionnelle na biso mobimba wana tomoni bongo Kabuya l'homme puissant on échange l'équipe qui gagne na sima ya caméra tomoni bongo Moïse Ngombi Missa électrique na montage tomoni bongo na réalisation ya Chatrak Makudinga pe na coordination ya Océan de la presse congolaise biso la bino tuku de la soki yesu